ngati na banda qui on peut na mona qui était na tela qui payait na s'inspira qui même pas naï. Même gauche ndé fin par rapport à ni. Fin par rapport à ni expliquer ngana par rapport à Nzonzi yem ta kotsanga si so il lelo naza onga nazali c'est parce que yé Alexanga kanzila direction moi à suivre. Mais comme ça na soukate. La guichesse nena. La guichesse n'est pas expliqué ngananti na iba pe mutu ngo biso ke na voter mutu moko na tikala ko même ba o bazala liboso ya ozo tanga wana na tikala pe na tikala ko voter mutu moko comme président nanga. Oui, voilà, Bambo Tinabino partout dans le monde. Est-ce que bon message Kolanda émission Abino sans frontières, hein? Oui, puis ça m'a pas moi na mongo, babi magi bokungu moi na mongo. Oh, zana pona ko ça Abino ba plaisir, il y a trop na chaîne kaka moko Info 16, et on a ba ki bo continuer toujours ko s'abonner pour Info 16 des chaînes. Oh, c'est idéal pour nous conseiller. Voilà, Lélo na bébino artiste et comédien. Oh, Peboyebi, Lélo na yambiye, hein. Tobe l'auto, ça vient on a parlé. Pour tout le message dans des oya. Oh, ça la cana balabala. Oh boy, y'a moi parler, ça la bien. Oui, voilà. Na bébino, blessing, Mwanza, blessing, bonjour. Bonjour, Magui Bokungu. Bonne santé. Oui, Nangolo, ça va. Blessing, est-ce qu'on cause un peu de temps qu'on y ait un peu de bien carrière dans banda et puis au passage na ba groupe Nini et puis pour les moments osa dans groupe Nini. Merci pour la question. Vraiment parcours na ngeza moulayi. Eza moi moulayi mo et ba to ba retrouver normal parce que musa na biso il senga ka bon. Donc début à carrière nanga ngana bandi Moussala est théâtre dans le groupe Mbata Siala, et pas président Mbata Siala. Je le salue à passant. Et puis, on a quitté pas président Mbata Siala, n'a pas Mouyombe gauche. Président Mouyombe gauche, qu'on appelle dans Sala, moi, tant pinzé belé, n'a oumele pas Mouyombe gauche. Et après, n'a eu aucun pas Souza. Souza, tant Souza, ça le groupe n'a pas Mouyombe gauche, n'a pas Souza. Et après, n'a longue sous pas Souza, n'a pas Via. Pas Via. Donc, on a connu via Banzonzing, na bandia on n'est pas via Queen Mother. Puis c'est peu mboté. Tant on a longué sous pas via Queen Mother, on a causé on sous pas Souza. Donc, on passe Souza sous na kolongwa de Master Nanga Prince Tumba. Ouais, ça en France, na puis c'est peu mboté. Donc, il y a eu ça ce groupe, il y a Globe, groupe na Globe. Ndesiko to vande na to 21 mois ma solo na Globe wana. Ndesiko et pena siko na zananga indépendant donc partout quoi. Oui, voilà, en tout cas, au Tambol Penza Mingi, nous avons un luka ni succès, ou bien que luka, ou yeba Mingi, ou bien comment? Bon, succès, c'est trop dire. Bon, succès, peut zapper malam, parce que Moussala peut tout salaka, et succès est accompagné à Bisso, ils zappent malam. Mais, bah parcours sur mon artiste na moi bah parcours rebelle bongo eza musa na biso yebinga eza artiste comédien artiste musicien donc sur place aux alliés si ça n'a pas tenu on casse l'affaire parce qu'on a cause à quatre na vendre ka place mo parce que eza groupe à mutu moko non parce que n'a pas zappé vinanga ils zappé musa nanga si ça n'a pas tenu ndo monique moi bah parcours eza la na longo a na kebu na longo a na kebu desina kacho malobate obiso ke simbité ce que tant bana ko simbate o bana ko continuer kaka ko changer ka ba pourquoi ne pas ko vanda côté moko partout makambo ezanga ezala kaka pourquoi ne pas ko vanda place moko au savement musa non bien ko vanda place moko pesa na ma bête ko vanda place moko isa ma bête o vanda place au monde comme oui a pinza stabilité zali tikanga pe na sani na s'installer so moni place on isa nango malonga te o vanda place mondeni ba groupe amni no tangi bon c'était pas Mouyombe gauche vraiment na moni kuna babi Mouyombe gauche défunt Mouyombe gauche défunt par rapport à ni fin par rapport à ni expliquer ngana par rapport à bino artiste mingi bozaka surtout au vendu non peut pas via mais ozo craquer kaka et pas Mouyombe gauche fin na ye moko pe na bana na ye mais you pose à moi ne ucha kunati non so na bana na ye net bana oyo ye aboti bana oya boti ndefe aza fin ya do bana na iba mona papa na bango fin pourquoi par rapport pour musala au papa na banga zo sala ne tu na Congo a Mouyombe gauche ça sponsorisé na compagnie mo na kotanga kombote mais yene mta série trouvaka so tali acteur o aza na bango plus de 50 acteurs mais liste pe oya kotanga na compagnie na pa foot ya acteur wana mais acteur wana bazo elote yenda zo dondo na bana na ye donc ça fin ya bana na ye
na ye moko. Donc ndé ozaki ko bénéficier te ngos ko méchant et ça que olongwa mais olongé pas muyombe gauche OK c'est pas moi ne mon souza au moins te que osalikara hein okimineti kara mbula na kati ya balé e mbula na kati balete musana na biso esenga bongo musana na biso esenga bongo olongwe awa OK awa et surtout mingi sous ça peut auta et pas muyombe gauche oui donc esenga kaka pour tant alongwe pas muyombe gauche ça le groupe sika esenga peka bateau peka ka oya mesana kina ba bazaki pas muyombe gauche ba longa ba yaka po eloko ngo ekola kaka donc esenga ka bongo. Oui, voilà, bon s'abonner toujours à la chaîne Nabino Info 16 bah bien frère Richard Madeka bien Info 16 débat solution mais blessing awa ozon di mamombe gauche té bon Queen Mother ah Kochon Jonjing est-ce que vous dit épée bon merci pour la parole Queen Mother Queen, je suis Nazar reconnaissant oui Queen Mother mta kotsanga ya bandi sanga pena banzonjing na poto isa Queen Mother donc par rapport à banzonjing isaïe donc par rapport ya ba makamususu té mais par rapport à banzonjing yem ta kotsanga si so lelo naza onga nazali c'est parce que yé Alexanga kanzila direction mo à suivre mais comme ça na suka té donc ngamo na konyeti na suka ndé naza onga nazali lo blessing. Blessing oza vraiment matata donc yo bana mincho o ba wapela que non ba artiste baza pena ben grand on na blessing bana yo za mutondi matin muto abandi so nzonzing apeso de 1 plus sa vite ko bandi sa muto nzonzing opesi muto 1 plus sa vite yo obandi singa nzonzing bien aussi na boité mosiko yo kotinga kaka na jouer tant mususu kaka na roba tant mususu a jouer singa moi 5 films kaka et sili 5 films kaka. Oui, 5 films kaka. Parce que, et pas via Péton Nazaki, et pas via. Isaki na producteur moro oyo azaki ko produire producteur wana amenabiso vidéo na kota na componente amenabiso vidéo na boite via kotanga na nzunzing mais producteur oyo azaki ko produire amenabiso vidéo to se retrouve même pas. C'est ça que je dis que si je suis aujourd'hui moi c'est que je suis c'est par rapport à moi-même Blessing parce que les artistes oyo ezana makila nanga nazo promouvoir na ndenge nanga ndé naza onga naza so ça que par rapport à mutu moko boye non on a payé l'hôtel. Oui voilà Blessing merci si qu'on a ministre Blessing oza ko évoluer na groupe ni on a ministre yo Blessing azana yi indépendant donc muto nyonso za na posa ya Blessing aza ko benga Blessing a travailler panai donc naza pena indépendant de naza boy donc so musali za loza posa Blessing a jouer na pièce na yo naza wana donc naza vraiment libre naza. Mais Blessing oyebi ke rôle na yo pe o yo joueur mingi na moni pe ba rôle on peut jouer en plein non tu connais un peu temps voilà fidèles internautes non tu connais un peu moi quelques secondes à s'échanger rapidement et puis à kozonga na plateau plutôt découvrir ba rôle o ya salaka c'est bon Blessing. Oui OK ça ne dérange pas. Oui voilà fidèles internautes babi il y a Willy Sionga na Paris hein babi ya Willy Sionga ndema kambo babi ba o ya biso ya Info 16. Oui, Nabo Sanité, moko Claude Loukeba Kweno, l'homme de jugement par défaut, hein, na Sutherland. Babi, bo s'abonner toujours il y a trop, bo s'abonner toujours il y a trop, tout le monde tellement mingi. Yango toujours un peu temps, ya conseil de musala kitoko pour na ko satisfaire bino. Oh mon équipe comme l'équipe m'a bé, ça paie bien, moi ba reproche, ba remarque. En tout cas, ça va bien. Oui, voilà, bo s'abonner toujours na chaîne Abino. Info 16. Quand on a Info 16, beaucoup de information à solo. Botala Info 16. C'est Evan Omboka. Ya bo ezalate donc ezala kaka. Awana Info 16. Oui voilà. Blessing yo azok na plateau, Blessing Mwanza. Sko rôle oyo jouaka ya PD. Idée on est utarawapi ou bien soit combino ba artiste pour ça bino ba comme ben bino ba malanda ndeka la duchesse ayaka na lira ki PD ale bino nyoso mamoko comme mulongo sombo na sim la duchesse nena expliquez nganant na iba pe mutu ngo artiste comédien même pas je ne pense même pas parce que ngai izaka inspiration ngamoko première fois on a joué PD izaka na scène na matu na scène ngamona bino na mekana ko jouer PD so pe e simba na mati improvisation ndeka na improviser non c'était catastrophe donc ma
Maman, et on gagne le comme ça, hein, blessing. Pourquoi bino artiste comme des bondi mama, bondi mama ningate? Pour sozo bake oyebi nanite o nanyo. Comme le kona nango so kiminga la duchesse. La duchesse o asali sango na kichesa o sa sango na ba poto na bana mkiso bengi mwamko bengi benayaka. La duchesse, mais yo artiste comédien ozo ko ignorer la duchesse. Eza nini? Non, c'est par rapport il y a question opposé nga que non que ngai na landa muto ta inkombo. Mais pour tout le monde yem tabanda na rôle wana. Non. Bongo soko olobi yem tabanda na rôle wana. Bongo parce que pour ni kama que lingo tengisa ka ba komba bato na poso tanga ba kombo te na. Qu'est-ce que mais faut tanga ba kombo boza ba ninga faut tanga. Non, parce que ezala bato musupe o ba banda pe musala ngopele boso na ye parce que ngati na banda ki ngopena mona ki yete na tala ki payete na s'inspira ki même pas na ye. Oui, donc ngande ki blanching na ngande salaki créativité na ngande sali na créer loko mo et puis na monde ki simbi. Yango wana. Maman bon s'abonner toujours na info 16 ba bien info 16 de souka na makambo. Sko blessing. Obi ki ba rolo bo comment sala oyo et comment même bino ba vie moka mabea. Ba rolo to comment ko sala ba vie mabe par rapport ça la clair. Bino bo comment ça ozo sala rôle qui PD. Tout le monde a que non artiste ça ne rôle qui PD ça ne moi mobali. Mais en réalité pas ça ne moi mobali mais qui PD ngopé hein les autres qui n'ont pas net carado et puis quand ils n'ont rien dans le bakara bazo bête la bon peka et peka to pas péter. En tout cas ba bi magi beaucoup nde makambo. Bon nyoso makambo hein nyoso makambo ça dépend de la personne. Nyoso makambo nabi ke beauté divine maquillage ba bi Sandra di mata moi so zo zongi sabato ba bébé na Paris. Dans azala salon na ye dans atayo magiso keboyi beauté o ya ko sala na salon na ye ba bi beauté maquillage divine. Bon par rapport à la question, ceux qui motoizo jouer rôle moko boy na scène et que na libanda komiango c'est que yemoko alingi ou bien azaka ne pe yango. Parce que rôle to incarna kango na scène. To incarna kango pour que moton joue mon rôle moko boy incarnango bato pe ba hotel ba non, c'est fantastique. Moto vraiment à la rôle wana à salon vraiment comme il faut. Parce que ba ko pe un rôle mo motema mabe. En réalité, na moté ma bête. Mais non, quand rôle nanga. Mais si on a les bandes sur la communauté ma bête, c'est que je le suis. C'est que nazaka bongo. Mais babi bo commence la showbiz, pour babi showbiz et foot à fort. Je rôle la PD, bon mon la paix prête mon pas CP non bengo p. Blessing hein. Moi 1000 balles moi zamba mon PD mon maman na shida. Siko Maggie. On a ce que ozolinga oye ba blessing peso azalaka ngoso mais oui faut na yeba po bato ba Hollande biso faut ba vérité pour bino to comme bangela bino. Bon blessing aza blessing hein blessing donc blessing aza pena ba vie privée na ye donc so ngoye ba blessing numéro ezali compte na pe Facebook ezali donc WhatsApp ezali to solo to développer au blessing azali donc voilà ba vie privée vraiment magi pardon la pardon tout tikango non eza vie privée te eza pena musala eza vie privée te nga to vie privée na hôtel mais musala na biso que blessing a joué à PD na scène. Mais nga na biso ke lelo bino bo commencer à jouer PD na scène na sima pe ba kombo e kombe na ngope réalité ba boss ba mo benga bino lo banga ke non na kosi makamute ozabe na bato ebi ke ba commencer ngo libela ti lelo. Bon mekano na habité so sola na pixelo mekano na Suisse mekano ko tinde lo bano kene non ko draguer no blessing ah oui la suite pixelo mekano. Oui voilà blessing ce qu'on ba de ko sali carrière no boy na monde de théâtre ni o bénéficier déjà des pots bandits monde à théâtre. Oh vraiment bah avantage belé parce qu'ils ont ça là vraiment à mon alingaki et puis je le fais vraiment de tout mon cœur bah avantage belé donc auparavant Nazaki donc na le banon bah côté relation Nazaki na ba relation non pas on a commis dans lelo sur total à niveau international et total en Europe, en Amérique, quasi un peu partout dans le monde quoi. Donc la relation vraiment est vendue. Donc le Loblin c'est comment faire vendre na yepé boyer a bengi petam sous Patricio de Pan na roi des jeunes à Paris à solo libyen. Donc blessing a vendre na yebo a bengi Sandrine Makengele la chansard à solo libyen. Donc ça par rapport à ça auxaka avantage. L'avantage est vraiment belé. Pas désavantage. Pas désavantage pesali parce que comme ça nous sommes un avantage, pas désavantage pe isali. Bah des avantages isali moni ba ko peso rôle mususu
rôle mususu pe jouer parce que ils étaient que public nous se ba comprendre ka musala auto sala ka ils ba mususu pe ba comprendre à travers ils a musala ils a rôle au ba pesio ont incarné mettons yo pe incarnango ba makambuye beli Makambouye Beli, surtout tel même sur le plan physique. Au moins, tant sous bat ba finga ou même na Facebook, na WhatsApp. Bat ba finga na ba téléphone, ba benga yo rolo joie qui boye, osaki boye. Même sur le plan spirituel. Au vent d'appel rôle monsieur joie qui tant sous jouer ça qui on ganga, tant sous jouer ça qui on marabout, tant sous sirène. Au moins pe na butu ba takizalaka. Donc ba takiza, au moins pe que non, musa on a osala fona luka pe nzambe na bosolo. Parce que quelque part moi ba désavantage ils a moi mingi moi ba faillite pesa moi mingi na ba musalango moi ba tournage musu bo kende ndako musu bo kende ba pesa bino ndako bo bandi ko jouer na bino bien bozo jouer pièce n'est on a faut ici la temps musu lobby producteur azan pour ça temps musu ya pièce na ye pour lobby pe na ko ça pe na groupe musu mais bo kama ndako musu bo yango le lobo ba boyi na bango. Mais banda ko mingi ba koma ko boya po ba bi artiste comédien so ba kila banda ka batu so ki tata bataza marié ba kweli na ba ona tata bata marié so ko ba no banda ko ndeni na épité mais on ils ont dépendre na caractère mutu na mutu oko neti ngape na blanc swing boy na ina ndako moko boy nazo jouer et papa moko azani wana na ko ya oh non pardon maman moko azani yo Mama nangomoni a pesi potion papa mo azaka na kwela papa moko non na mito zo est-ce qu'on a rola na mito zo moi si c'est papa do lati bodi non na mito ko moi si na moni dans la mito za moi si on a bi wan ko la papa batizate papa moko boye tam su papa moto se pele na ngai alinga mamoko mais et puis et c'est bizarre ngana mukolo papa pas mukolo ozoaje surtout ça ma so libanda mais comme quand on moi sina comprendre que non bozu papa nanga ou bien bozu ndeko nanga bozu pour musele beba là vraiment ils a naza désolé na mais blessing au lobby vraiment le comment ils a bien que papa moi c'est plus nous ça ma so libanda mais herbe pesi non papa pas marié. Pourquoi ne pas que jouer car bo jouer bo 6 bo ki faut bo picola kaka bartise ba picola kaka bartise mi bal so moni moi ça ba to aller pas picoli ndako comme ya bango ba yaka ba tourna wana ba la mela rabino bo liaka bon au moni ils ont dépendre de na bateau ils ont dépendre na bateau mutu mususu pe au mona parce que si to kenda ko jouer ils ana ba basi misusu ba mama musu ba kolo ndako ayambi na ebino tomboyer. Mais le temps qu'a mon cabo bandi ko s'est changé babilamba ko s'est maquillé yemoko a changé moment humeur naï do abi ba oboye baza suriste tam so ba rozo mobile ngai tam so ba osala boy tam so ba osala mais même pas mais biso to yaka na idée ya musa na biso to osala donc to sa musa na biso to ye musa na biso to s'échanger kana biso entre biso to za bo to s'échanger na s'est maquillé na ndo sa musa nga mais ils ana ba femme mingi we ko jouer na ndako na bango comme na barrière pensée a tata yumo ebika ba artiste ndé bazaka ba beauté bani yema comme banga mais or il n'y a rien mais ils appellent na batum surtout net boss Alfred Ngoy na Suisse il a appelé na ba maison na mususu ra ina Kenya watiki la bisope oui moi ce n'est pas ali Myriam Ngoy Mwanza donc motema ya boss Alfred Ngoy wa Mwanza surtout jouer azaka très à l'aise parce que ayebi ko mbali na ye aza fidèle na ye pas za fidèle na mbali na ye ko banga nde mutu sala bango bongo monaka non ba ozo mbali nga ba mais non biso to za wana pona bongo te biso to sa musana biso ndenge sengeli mais blessing elo ni sala que le artiste ming ba comme na système aussi ba kisi au mona artiste comédien akolukati azwa kisi pour kaka soka zo jouer na baninga ye amona na dominer baninga eza pona nini bon kisi isa consommation ya mutu na mutu na hibite magibo Congo ngape na blessing na vana ngaka boyno na kindi plateau de batike na kindi ba Congo na kindi plus nini na kindi kuzora kisi pona musala ona osala tout d'abord musala biso art ezakilo kama kila parce que même ceux qui oso sala ngo ba sentir que non c'est lui-ci c'est un comédien celui-ci c'est une comédienne celle-ci pardon c'est une comédienne par rapport il y a ma créativité biloko ozo bimisa mais na ebité elo ni ko pousser ngai na kindi kuzula ngo kisi tuna simba ba simba kisi na ebité ngaka nzambe donc nzambe ndé aza na contrôle ya nyonso yanga mais dernièrement bo to voter Herman Kamoro artiste comédien bino ba jeune bo sangani boboy président Masumu bo voter Herman comme président ya ba jeune nyonso yo posa ki na élection no yo posa na parti ya ba jeune leader wana ngana voter mutu mote
na voter mutu moko même ko banda kutu au théâtre banda na mokili na tikala ko voter pe mutu moko te za la président ba comédien parce que na mona apport moko te au président on a amemelanga banda président Herman mais maki ne biso ke na voter mutu moko te na tikala ko même ba o bazala liboso ya ozo tanga on na tikala pe na tikala ko voter mutu moko comme président nanga non pas parce que na moni eloko moko te o bananga na banda arc président moko boye to votaka to ba votaka apporte le ba comédien apport moko boye non naibi président moko te na monde aronga na vota pe na tika pe ko voter mutu moko blessing muninga zui CP lati na mito ya même doit diriger ba comédien nyonso po ni nyonso zo boya kaka ondima sko nini yebisanga nini oyo ko ndima ko diriger ba comédien nyonso niti na ndeni niti nga na vandi boye na mtazo diriger nga à part Nzambe nem tazo diriger nga tu magi bokungo abino na yamba blessing pe na info 16 parce que mon que non blessing aza capable mutu mozo diriger nga zati nga moko ni na blessing mwanza ni na fandi boye oui o mikumi sipe mingi anga pe nga bata tembe bo mikumi sipe mingi no blessing nde uza artiste batamla longa minduki na bango est-ce que ko ko improviser biso mo lo mo ke Claudia de Paris et ça les plaisirs c'est l'ambassadeur Raymond Singa pe ba plaisir na Suisse improvisation mo lo mo to ça c'est que non blessing mwanza yende makam na ko jouer na yo parce que nga moko tala kaka non ko jouer na yo te ko yambela quand même lisolo non yambelo c'est bon ça ne dérange pas voilà ngam na yamba lisolo ah lelo indi makupa magi oui tunani yaya ni nango beta yaya Jojo Komo muni bilo muso magi nepso yelanga ba biloko aboye obi ke nazina na ba du tso pesa Jojo Komo obi ke Jojo Komo benginga yaya non trop mbala na zaka mobali à moi mobile na motema abenginga plus de 3 fois na téléphone ya na olobane ba n'importe quoi ngabi enga na mosa papa Jojo Komo oko sakana ngate parce que bana nga to bana ndina magi bokungu blessing na lingi yo ya ka noteur du fleuve ngabi ekosenga ba vanta hotel du fleuve te pona yebi yango na yebi onte ba hotel nyonso na Congo na yebi Jojo Komo ezeloni ya non na bomika moto magi bokungu na kenda pa Jojo Komo mobile te mobile la kate mbali ya non wana na olengi la ye donné na mito ni azabu na omi mamaki magi pour tout en makasté na omi mamaki maki ndeni na comprendre maki ndeni blessing Jojo Komo pardon